Envie de rester connecté? Cliquez sur edtvrdc.com. Alors, les combattants, le col a trouvé que télémi toujours. Il y a un commandant Kasba. Tout le monde a dit que le fali. Boye baké, to yoki nungu. Bo vérifier to yoki jibe alingo yakuna. Le col a koto to pesi bango o boyebi. Bakomu koki mela kuna. Ndenge bo salagi fali, bote mela jibe. Bazaba musicien M23 na lobaki yango depuis kala. Bakoyi ko beta teti Congo za libéré. Bango ba beta na bandundu na Kasai batambola kuna. Kuna pe mbongo ezali nde bango bakanisaka. Alobaya na poto toza na posa na bango te. Ba beta kaka na kati ya kimi. Basangisa bato na stade bakongola mo bakipesa na Goma. Awa na poto bakoyi ko beta te. Combattant Kasba sangisa ba combattant Australie. Bote le mélange bazoya kuna. Bon mutakalize aza mutu akotika te. Baza bato okomana mu Congo ingeta. Ou bien bokomi pour le Congo etikali souvenir à libéra pour na moni baza ko meka. Donc ba combattant de baloba na kanda ko sakanate donc confiance aux États-Unis. Tout le message ni là bas. La confiance peut les autres ya bato baza les États-Unis. Donc on a Patricia Tumba. Donc na yebi que no yo za mama Congo, obundela ka pona Congo. Yo yebi que no musique eko beta te na États-Unis. Pokune za mboka ya manduki. Australie kuna bino boza kuna boye bakeno eloko ezate to telemeli bino ndele za boye biso ba combat awa na Belgique to sakarate na Belgique to sakarate deux fois te po awa pe zo mekira mutakalisation. En Europe comme partout ailleurs, EDTV, c'est le rendez-vous des internautes. C'est Major Tati. Naina pesa message mon balandana no exemple ya ndeko na bango Kofi. Il paraît comme kene ko beta concert mona Équateur droit d'entrée mbisa ukauka. Ils a bien ba ko koma ko beta na ba Équateur na ba mboka wana ya fond on a droit d'entrée mbisa ukauka. Mbisa ukauka. Ba ko yokango nano bo souffrité. Boko yokango tozaliawa ingeta. Où que vous soyez, la meilleure actualité congolaise est sur EDTV. Musique ko beta kate bokomi ba ezala Hollande ezala wa bivetu kunji musique ko beta kate combattant Kasba bote la jibe na Australie wa tetembe amonion ingeta. En Afrique comme partout ailleurs, EDTV, c'est le rendez-vous des internautes. Na kati ya Congo, boka jetre biso. 50e brigade, commandant Pire, na Pire intervention rapide, démiable, services spéciaux, nyonso tout place bozali kin majeur. Toza na moment ya ko révolter. Mboka na tso feto libérer. Boza na manduki bozola na ndako. Bo beta pouvoir bazwaka yango na coup d'état. Mais Moussa na binoni, ba formation to sala kisa nini? Ya munoko kaka, toza na kanda, ne tozo solo na bino. Attaque colonel Ezaï Sumbu. Nazali na kanda et ba combattant tout ba bandi awa. Bon révolter bande ko nga ba soldat, to récupérer mboka na biso. Merci beaucoup na Envie de rester connecté? Cliquez sur edtvrdc.com.